3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Koma makasi lokola ngandi naza makasi. Mortek la barote. Niveau ngala za na place wana. Niveau ngala za niveau bango bazate. Ba capital peut contacter. Ngoloba. Na lingna loba boy. Batu wana batekela bango biloko te. Na kanda wana ba menasaki nga. Ba menasaki ngai na kanda wana nande na boyaki na biboko iko simba biloko ote bokoki kozwa biloko ote yango ba menasaki nga yango zomona nga na pota o pe bazwaki pe biloko yango te pe bakotikalaka pe kozwa biloko o nga na tekaka te kalite na nga ekoti okoka na kalite moko te ya mutu moko te tekaka kabelo po kalite na nga eza likolo ba prix na nga eza na se na tekaka na la joie kabelo toza na qualité ya kitoko prix ya kitoko toza na phénomène sobe toza na phénomène sobe président toza na oti mama la joie donc la rende mukene mama la joie donc c'est comme si victime ya menace et puis kota la voyer na cicatrice déjà donc na bandana elongi ava na asparadrap omona déjà donc moi c'est batou mama ya bana ya barite bana c'est pas bien moni iloko na koloba eza domaine na bango na opesa mama la joie juste conseil na vie faut zamayele moni faut zamayele uza muto sali kombo eza makasi uza na clientèle ya makasi donc uza déjà la joie kabelo donc ato forcer angote uza la joie kabelo donc bato bayebi yo sokoke ata mutatie kabelo na Brazzaville bato bamoni mwana mwasi bamoni yango na mutu bakobenga ngo tamso babosa na koloba kabelo baloba atie la joie kabelo na mutu donc ça dit kombo salama makasi na vita ngozo mata yeba pe bango na bazokoma ebele donc tant aux autres tambola oyebite na sima na yo nani menace wana memi muninga tina ba cicatrice et puis oza calendre calendre basa na mobilité tant zokisi soit muninga banga na yebite pona moni yango te na mona kaka na likolo mais ce qui est penda cicatrice moko peut-être o ikolo yebite so combien de peine donc ils ont Singapour cicatrice wana longwa bon ape na lar na ye phase ba traitement makasi pour cicatrice wana elongwa mbala moko mais pourquoi koma na niveau yo kokoma na niveau ya koma kumenacer muninga parce que azana contrat moko exclusivité olingi kaka oya t'approprier na ba produit ya ye bon c'est que moi je peux dire pe ba bengana e bango ba bengana ki bango na ba ki koluka ngambula la joie pika ba pomi tu bozo nuka bosi sa monde ba bengana e bino pe bosomba giteyi et bon otika ta ba tekela pe bon parce que ko bengana pe so kande zo ba kamal so lelo ezali kambo ya calendrier ndenge phénomène ya lobby yo koma so na niveau mususu ba bengana ki bango pe basombi yango te ba bengana ki bango même ça bino boza bana boza mikie aza satisfait donc le ko la ba menasa ki quand même ba bengana ki bango pona ye ça va meti ngai naza na contrat na nga par exemple ndenge na lekaka na chaîne na nga na vite so na ko citer l'antenne A je salue tous les confrères de l'antenne Niclet Lelo bango tout donc siko mutu moko akomo ya kaka longwa na antenne A bolongo le sobe nga na zwa place wana après ya comment menacer en tout cas tokosuka mabe parce que eza vie ya batu nga pe na obokola bana nga wana ndenge ye pale nga bokola bana so yo sani bosuka lokola na mutu asali yango te oyo esalama na yebi nante oui phénomène sobe conseil c'est bon mais dans notre état na moment tozoloba mama la joie azana pota makila etangi ouais bazokisi il faut pesa ka kokondina ko pesa ka conseil non ezai ata kutu mwana yo kuta déjà que ba beti ba buki lokolo conseil bien sûr il y a qu'avant mais on est pour nous protéger na maman na biso hein et puis deux bateau basali ndenge ata bozoksi déjà mutu bosali mabe bon po bozoksa mutu ndenge wana eza pour la jalousie eza na kati ba moni que la joie ndenge azawana lokola ya tekaka kabelo original atekaka ba kabelo na ye ya bien bon bango
bakoka koyeba te place nini babimisaka ba original ya kabelo ozomona ata beti solo ke balandelaka ye sima eza jalousie bato ndenge wana tosepela na bango te en plus babenga et place yango mpe bakendeki basomba ya original yango batekeli bango te seke bakontinue kosomba kaka bisika na bango oyo batekaka na yebi soki baterme nini bozobengaka soki mwambe kotizele ozo comprendre bakokontinue kaka bamwambe kotizele na bango parce que place oyo bino bolandaki moninga bokende oyeba place ye abimisaka baoriginal babengani bino en plus ntango babengani bino bafoto na bino etikali moko mosusu boya so ata na ndenge ya sima te bokota baoyamba bino te ozo comprendre donc eza ndenge wana la joie fois continuer boulot na ye aza leader makambo bakabelo batutu bayebi eza la joie kabelo donc oyo wana déjà lokwa mpe kutu basali ndenge wana si bato batimbeli bango ata balati lisusu babiloko wana sikoyo ekoma ata moto afiniki elongi boye oyo bango te moto bazokisaka la joie kabelo donc la joie azala à l'aise pepele cope na yo yango oyo moto akochange yango aza te. Ok, maman la joie, une question m'est venue en tête. Est-ce que le niveau Bando Bandi Moussala Nayo Yaba Kabelo, ça fait plusieurs années, au Sozala pe victime à Wanamboka na Kinshasa? Nyonso wana pona kolinga kaka koyeba place bateka bloc original yango efo menace boko matimbe ya kozokisanga pona nini kate boye na malembe mama la joie kabelo osomba biloko wapi nispe tona posa to ndoteka ba original lokola yo ngola kisabato papa balotuna basololaka likambo basololaka soko moni fale batuna mama la joie kabelo obimisaka biloko na wapi bispe to na posa to ndoteka ba original lokola yo fale botuna boko ko mateti bo menacenga bozokisanga boye elonge ya display ya motuti soki siko boto bolenga lisu menace makasi bo menacenga bino pe bele bo weleli ngai mwana bata mukie boye bokata pona munene to akaji mwana bino mwana bata mukie boye bino mikolo bongo bondimi bo welela mwana bata mikala za mwana bino ti boya na njili boko tuna maziku sarai sabino agi ya mama la joie kabelo nyonso yaka eza fiston nyonso eza fiston na kashe wana mama la joie kabelo bango mpe bakaitika na mama lokola bango mpo baya komenacenga boye osali na valorize oza mama oza mwasi ata naza mama bonanga age mona bango ye ezali otalanga na soki bendeni ye otalanga na patron mpo otalanga na maputa ti naza mama lokola bango te mwa bata mukie boye boye kowela mwa bata mukie boye tala nde bosala elongi na nga eza normal mpona ngam natindaka bino boado teke bato biloko ya kopi boya komenacenga ntina niveau bateki fumbwa bino na manzungu nzangaka na bino ozofinga nafingi te boko ntango yesu masiya na bible ekomama ti na ntango asuka yesu akokanga satana na badisiple na ye akobwaka bango na moto ngai mpe yebi yango ngai na lider na masolo ya kabelo numero 1 na RDC mobimbo yebi yango ntango nabandi masolo na nga kabelo nazalaki na lipasa te mpe nazala mpe na lipasa mpe te ti lelo nano nazwa conquérant te ngai la joie ntango nabandi masolo ya kabelo merci na maison na nga liboso ya 9 région la joie kabelo lelo mpona convoke bato kabelo ezeli oni na RDC ebi mpasi onga monaki avant na banodeka na publicité liboso magasin na nga na kotia kiti libana monika fille ayoleka tatine yaka koya bando tuna oko ezeli oni na bando convoke babi obanda mpe kobelela kodepisa namoni mpasi lelo mpona koconvoke bato kabelo ezeli oni na RDC nga na se na vandisi masolo kabelo na RDC bino bolingi boya komenacenga bomanga ata bobominga lelo akufi Rit Kabelo azali Rit Kabelo azali ata lelo bobundisi na joie kabelo mpe na okota mabele te mpo na bino comme royaume oui Rit Kabelo azali mwana nga ayebi baseke tout mwana nga ayebi boîte aza connaisseur ndenge nga mama naza connaisseur ata lelo bosali mpona bobomanga boyeba yango Rit Kabelo azali mais bomayo te je vivrai je ne mourrai pas et je raconte azali akobundela ngai ntina suka malamu bino bato bozwaka ide oyo
ya kokota kabelo na RDC ke soki eza ngamda liboso nazwa idée oyo ya kokota kabelo na RDC zéro na bino bozaka toujours ok, phénomène de Sobé, tout peut maintenant, on prend un élément, Papi m'a dit que Jacques Pierre Namoré Gando, un élément, et puis on va revenir pour continuer. Il y a beaucoup de choses au Singelito Loba, pour Lobango. Ensuite, d'abord cet élément, et puis on va revenir pour continuer. Oui, bonjour. Comme on a Rosiana Ndaya, naza chez la joie Kabelo. Bon, mais on s'en va Kabelo, on s'en va Kabelo. Et ça, faut y avoir maman, la joie Kabelo, on a dit, ça là, on a eu la moutou nangai. Na soma au cacao. Mais on va que ça me soit katika bakabelo ya bien. Mais ça je n'ai coupé ça et ça que batika foloba bon n'importe quoi parce que maman la joie kabelo tika bakabelo ya bien. Et ça quand juste que jalousie qui n'a biso ba ngamuta progresser. Ça progresser comme problème. Bon on a quoi ça continuer côté kabelo on est bien parce que et pas naïs à la quantité et qualité. A continuer car na musa ne ale mbata ko atako bakolo biloba lobama atikate. Bonjour, comment on a dit? Bah, on se fait Kabelo Langai, Kabelo, on a un anniversaire, si quelqu'un qualité, on a aussi son bas pour planter ngai. Bon, là on a jalousie, parce que l'unité mutu a progressé la vie. Là on a zou à mutu ça la bon, bah Kabelo na eza na bien. Donc on est là à biloba le batika ko sambu sa komba mutu. Oh là ça va bien, na mboka na biso Congo. Akeka liboso na mapambola ategela biso ba bilo na bien calme. Oui, voilà, merci à nos amis de la régie, Jacques Pierre, Maurice Gando, Papi Mandeke, commentaire exaté, pour continuer, na maman la joie, tout le monde l'élément, mais pardon, on a le banon moi le moko. Maintenant, sa maman la joie, aza motema ya kokita, motema pio, pour aux leader. Na landi belément na zo ndenge ba fille bazoloba, ndenge batu bazo sa commentaire pour na Kabelo ya la joie Kabelo. Yo moko moni. Est-ce que l'émission ya bato mususu wana ou bien si to mona ta bato ba okomisa ngoboy ngao tout on a kota na boulot que usine nde yango o no so teza lia ba plan na ba plan bana kin ba chéri kitoko ba vrai chéri obino tu bo timbela pena Kabelo original ya maman la joie tande ba yeli binongo ba conteneur boza sepela ndenge boza wana ba vrai chéri donc bomoni ba conteneur yango donc ti koti ti boye biso ngana zu vertige na kasi ndeke place ngo bango bayaki olandela awa nzoka awa te place mususu oh ça dépôt maman la joie na lieu mo peut commenter par rapport à l'élément batu belinda lobi balingana mo payo ai bat balingana baby na vie soki eza mutu so mo no normal ko yes masi ya ko peut-être non na mboka na moko eza bato balingaki ye bato mususu baboyaki eza normal na vie soki bato misusu baboyi yo monango normal mpo eza bongo eza nature esalama bongo okochange yango te soki tuye moko nzambe baboyaki soki yo mutu kutu olike ngaka ntsaki tanto tambusa micro bato bakoloba azwi alekisi boye bien ndenge azoki nakana kanisa bila parole nasalaki émission mo boye mais jour mona nalobaki na se permis na bacritique esalaka bien soki bozo critiquer ngai te moyen nakolisa mosala eza te pour na minute oyo naokaka mama la joie Kabelo sa mosala bien presque naokaka mingi bien bacritique ezalaka nango kasi ezalaka bena mingi te ke ngai moko ko la minute oyo ko na changer formule mususu ya musala na eloko esalami na comprendre obena ko place ngamo na bande ko mimona de na comprendre obena place ngamo na za likolo na comprendre ngo na banda pendant tout ce temps oyebaki te niveau na za likolo na yeba kalanga niveau nga kasi ngamo mukolo nzoto ti ngamo ko mukolo musala ti kasi ko makambo ekomeli nga na comprendre ngo bena no te naza bena Moïse nzambe atindaka ye vision kaka mpona aya kobimisa bana Israel na kati ya bowumbu nzambe atinda mutu mosusu te na bible tomona Abraham bazalaki Isaac azalaki
Daniel azalaki, Jacob azalaki. Azalaki kaka Moïse. Pour mokolo mission ezalaki kaka Moïse. Bana Israël. Kasi eza ba congolaise. Ba fille ya congolaise. Bandeko nanga ba congolaise. Bango nde bana Israël. Oh maman la joie Kabelo, nzamba tindaki maman na kokita ba Kabelo na $5. Maman, esengo bien sengote. Yaya, yo moko loba. Kabelo ezaki na primi. Na bambula oyo ucho leka. Tangu nde maman la joie Kabelo fait nini? Ekiti na $5. Nzambe ne mutatinda kingai pona bino. Na okita Kabelo mboka oyo. Tala lelo. Bali babomanga po na bino nakotika te soki esengeli ekita lisusu na se ya $5 wana otya kome $2 nalobi boye soki esengeli lisusu ekita na prix ya $5 ekokita mpo na baninga na nga bacongolaise oyebi ezali na témoignage moko témoignage na ngai eza moto auti Angola masa mo boye Jean Ricky Molato auti Angola aozonga Angola ayebisinga yaya fona paye ba Kabelo awa na kitanga Angola ngabi oh mais nani biso so toki Angola bato bayebisaka biso Kabelo utaka nini Angola yela biso Kabelo kobosa na te Kabelo mais yo za na kini ozodi Angola wana Jean Ricky Molato mutunanga azodi esiko Angola habite il faut na di Angola na mema Kabelo ya mama la joie ngabi ah yo wa na Angola habite na confiance na ngote biso pe na Angola kuna to yebi penda ke donc Kabelo original faut à la joie abi ah obi ke loko wana vous avez déjà na la joie quand que pas la joie ba original déjà zawana Kabelo nde de ya liat wana madame abi kitana yo kitano sans Kabelo po Kabelo za déjà na yo kuta pe bien Kabelo à la joie na mtu ozo pas donc ma solo za côté yo batu bo banga te ba kinoise bana ba congolaise bino tu boyebi déjà vérité ba o wana bambuya wana sito yebisa bino ke o meka boye kindo bika kitindindi donc bango mo aussi ba comprendre déjà. OK, dans notre temps maman la joie ba maison na yo quelques jours passés mais éviter ceux qui biloko koti mais comment qui vide sur bateau o bazoya ba mona ka ba vide wana na kato maloba te ezali ngala ba maison na etika la vide po na te kaka ezako koya te na te kaka yo mona ka tala sikondi nde na ba arrivage koti après quelque temps au monde robena ko ba arrive etika di vide po ngai chaque fin du mois na kota ba arrivage asika ngana changer ba fond ba arrivage na kamala loko boti na changer ka ba sorte nino chaque temps nyonso ngana changer ba fond ba arrivage ya biloko nga ba magasin nga etika la vidi po na te kaka balo wala nyonso liboso longwe na koti si balo ya sika na te kaka ndo mikoto le kande uto ba magasin za ki vidi po biloko esilaki siko ba stock ba ndezi mso ba ko lala na pongi parce que biloko ezati na kata magasin fo bala na bango pongi biloko ezalaki te kala minute o biloko eye place biloko esilaka te po batekaka te kaka yango wana depuis batia so yanga esilaka na bakisi esilaka na bakisi esilaka donc ngane na sabu na tekaka yango baba magasin nga etikalaka vide yo muto moni magasin la shoka be tikali vide ye bango ateki biloko esili fa kota ba arrivage mususu ya sika nga kabele salaka 1 mois 2 mois na kata magasin te so na koti premier arrivage papa esi dans na niche oyo nazo benga bana kini nyonso bakile nyonso fidèle ya la joie Kabelo bana nyonso ya ministère amen bakile fidèle obo bomba kambongo na bino so ye na magasin mon stock esilo bombi mbongo la yo pona ko sila bakabelo na bino mama biloko eye bakalite tout ya mai ya forme tout mama ke tout ba détend nyonso ozo na reposa na magasin la joie Kabelo biloko eye ba closier ba oye binisika ba closier mideli nyonso ya mutu mobimba mideli nyonso ba closier yango de closier ba plateau suki la makambo ba plateau suki lokola mutu awa liboso ebimaka lokola o mutu kaka ba mideli tout ya mideli nyonso ya forme nyonso ya mutu mobimba la joie elo moko boy closier siko closier yango nde mto yana ta mikolo oui closier oyo ezali otengo na ba plateau suki ebimika lokola mutu na yo kaka
ebimi nga lokola suki na yo moko midele erene mikono bamideli nyonso sikoyo baondimo te ndenge nini ozofaire découvrir bato naye na basorti nyonso oyo oza nango mposa tala baplateau suki ebimi ka nzela lokola motu na yo eza na baforme ebele midele ya mikolo mama référence oyo ezalaka na magasin la joie kabelo biloko ya kitoko boye ozwi nango wapi bino moko bomoni closier bana kini closier epesanga semba closier biloko ya kitoko boye ezalaka basheri boyebaka closier na mutu bokende osomba ngo nde bomoni boye ngamba nga nasimbi yango liboso na bino tala nde bomoni yango sikoyo quelque temps avant bapiratele bino bokuta ngo ke place mosusu boya kosomba waka epa la joie kabelo ezalaka epa la joie kabelo biloko ya original kolala te mama yaka mbon mpo ewumelaka te yango esilaka nango avant sikoyo yayo esilaka nango avant mais qu'est-ce qui sikoyo tango ezai bon oui esilaka po eza biloko ya kitoko ngai nakoya na 2 conteneur ya kabelo ewumela te sile mais siko poni bato balobaka biloko ne egukaka ya la joie egukaka ya la joie egukaka kasi sono ngo kasi omoni te beke ozokisanga na litama sono ngo yango oyo naateka biloko ya fo siko bolandi nga mpo na nini boke komenase nga bozokisa nga mpo na boya kosomba biloko ya pirate oyo nga natekaka mpasi na nde oteka biloko ya pirate sokoya bino toka tozala bacamarade toka to bando okutana nga na bino tolingi to bando kutana bokoti na bilanga na nga boza mpe bayanke bokoti na bilanga ya mutu mpe bomenase ye bozokisi ye baya makasi ka efali bokobunda kratch na ameriki na ameriki kuna bazoluka bato baya kobunda kati biomoni kati ane bosusa na nzoto na nga mais est-ce que oyebi ke nga nalobaki eloko moko vitesse na yo mpe ezoleka trop si vous allez vous rappeler vitesse eleki mingi alors yango lelo ezali na okanga monoko ti moko bakanga basinga na mutu na maboko bakotinga na kati ya libulu ezata naza na mpasi litame ezoswanga naza na mpasi ke nazoloba kaka vérité comme tel eza vérité ngai na oti kobomba te epi na basport ozala na bamese ezobakama kaka kolukanga mbula la joie pika makambo booluka bosilisango bino moko tuko bozongisi litama gauche bozonga mpe su ya droite ok merci nde bozongisi ya gauche bokozongisa su ya droite bosilisa makambo booluka bino moko kolukanga mbuna la joie pika na la joie toza na qualité ya kitoko prix ya mokie pe mipiku même oza na $5 kolukanga mbuna la joie pika makambo bozoluka bosilisa bino moko kaka nde bozoluka bosilisa ngo bozongisa su ya litambo oyo te bokokanga lisusu basinga bokotisa na kati ya libulu ke ata bokotika na kati ya libulu boyebaka rit kabelo azali ok la réalisation 060 bazwi pe place ngo bozongisili mutu boweleli mutu mpo na batekela no biloko mpe baboyo tekela no biloko yango tala soni. Ok, le message est passé. La réalisation nous fait signe phénomène de sauver. La réalisation nous fait signe que toujours qu'elle est lentement et sûrement à la fin de notre émission phénomène de sauver. Moi je reviens. Toujours que notre émission na biso, c'est votre partenaire. Tout bien nos artistes comédiens. Bon, vous avez un partenaire, pendant mingi ebele baponaka na bango kozala na musicien mais mama la joie aza mwasi oyo andimi kozala na bino bacomédien et bamisusu boliaka mpe mbongo na bango te tokende epai tozonga epai mais mama la joie boliaka voilà aza partenaire na yo alors mpo na yo na tokomi na suka na nyonso oyo elobami na nyonso ekomi mpe elobami nini oyo yo lingai koloba olobi te. Et puis, mot de conclusion par rapport à Dengeto Sololi. Ouais, donc, tu peux encourager jalousie parce que mon biso Dengeto Zawana, il y a des partenaires, biso mutumorota lingara nanda kunaye, ba pelisa moto kuna. Lelo oyo, la joie, aza mutu oyo, asa ramsa na imalam biso to yebi, aza vraiment problématique. Aza problématique, tel quoi problème na mututi.
donc asala mbongo na ye azoteka bakabelo na ye original lelo oyo po omata ye a comprendre que fona tekaka na ngai ya bikoro te natekaka na ngai kombo moko ye mo azobenga ngo wana manini manzungu nzangara ye amoni ke na manzungu eza lokwa mutu te batie manzungu nzangara batie original yo poni oteka manzungu nzangara moninga poni ateka la joie poni ateka na bateka manzungu nzangara po eza bénéfice ebele voilà ozo pa lokoso eza pe lokoso donc ya poni na ye ateka original tellement bakosaka mutu te mutu mukili ape okosi ye suka o découvrir vérité abatali ke ya original ezalaka et pas la joie batutu balandi ye après pesa so jalousie si marango bino mo comme luka su bolanda bantela ye akendaka ata bozo ke retard poani ozo comprendre ou soit so bomoni retard ezaki déjà botu na muninga ya ndeko na biso leki na biso la kisa biso ndenge ni yo sala ka poto kosi batuto na manzungu nzangara to lingi to rejoindre yo na monde la vérité solo muninga afongo elimo mutema ko yebisa bino vérité bokoti na cop donc ça dit yango na lobi nyonso te ezaki kaka jalousie la joie ko la décourager te makamba bo écoute peso sous makasi et peso susu lukaso découvrir les susu et si comme moko donc pena susu ko neti lelo o présenter biso nani closier ngai na yeba closier te aparta lelo na yebi closier et puis na ndako na ngai tano okende no beta lisolo bino éviter closier ceci na ye nango la joie donc ba ope ba otale mission oyo lisolo bimma bato ba otele na ba kwa la joie yena closier biso tuto yebi mais dana tota ba misusu bakangi maboko bapandi bazela kamunga ayila ka bango ba idéologie bango soke za la croiser soki nini to yebite donc la joie continue boulot na yo au confirmer na boulot oyo tout le monde a dit que la joie kabelo ndaza maîtresse na bango supérieur ngaka te ko pese concert de zepe mamuketi pour ezala yen batutu ba yebi que la joie nde azali ndenge azoloba Moïse na bango ya masolo ya idéologie nda bananzela ngautu na yebi ta beti sona ba masolo ti ba banango na ngola donc banda eza cop na yo sala ngom ta décourager te ko lemba te pota e kauka nango cicatrice sila sala cop na yo ba dédicace na yo ba dédicace na apesi na Fredi Mbali Sombo apesi bambote bele pa azali na pesi ba dédicace na ngai pa na vie na ngai kisita kimpukuna na bosanité bienvenue Masudi Chaleur Kuminga Baudrine Nzongo na bosanité Jean-Ricky Molato Gelor le Fombo surtout Gelor le Fombo yayo yango wana Charlène pa makiaki yo Charlène na makiaki ngai na pesi ba tutu ba Mejengolambe ba mère Mejengolambe ba mère Nadine Bola na pesi bino bambote Véro Ngiaba ya fiston sai na pesi bino bambote belé surtout na bwaki mingi ba mama po bango nde bachaka kabelo na mtopi mwasa muyombe gauche bwaki ete mwasa muyombe gauche mama yoka komwe ok oyo ko bimisa koma mama batu oyo bikombo ok mama na pesi mbote pa uzali donc excusez-moi uzali mama na yebi mama Edimo madame Edimo mama na biso na pesi bambote belé donc. Ok, voilà, c'était là le phénomène de Sobé, comprenez, avec les artistes comédiens, c'est toujours comme ça, maman la joie. Oui, voilà, tous ceux qui ont une émission d'Abisso, Mbote, na gérant général, Yemoko le coopérant, Reki Molato, Angola na Kata Kinshasa, Mama Céline, Mbote Sikoza ni 15, donc Mbote Sikoza, maman la joie, Ozala qui victime, Ozala qui menacé, mais le Libanais souka. Pour na batuana puis pour na ba cliente na yo lilobalanga ya suka na limbisi batutu ba menasenga batutu ba welelinga na limbisi bango kasi pona musala na limbisa bango ti do bakotikala kaka koteka ba manzungu nzangara ba biloko ya mabe oyo ba mesana ke pona musala na limbisa bango ti po mwana nyoso kutu afutaka minerva na ye azuku na ye abimi
lelo mona ba docteur wana batanga classe bafuta minerval parce bino comme te boboyi kozwa cours boboyi kotanga classe il faut botika ba illettré non limisa motu te botika libongo po boboyaki kofuta minerval po boboyaki kozwa cours ba dédicace na yo. J'espère que Zali. Na pesi papa nanga Léopold Mutombo bambote bele parce que yende coach nanga yende asaka likolo nanga yango lelo naza lolenge nazali soki basaka po na yo te obuka kaka mboma ya mabe ngala joa kabelo basaka po nanga yango moni lipamboli nanga lelo e komo bundisa bato alors apôtre nzamba bate na yo abakisela yo double action parce que yo ndoza coach nanga yo nde okochaka nga soki lelo nazo maîtriser musala nanga bo eza po na conseil na yo pe na bosa tina pesi bana nyonso ya ministère amen bambote bele ba travailleur nyonso ya la joie kabelo ba bisou bambote bele po bino nde bozo sala musai ke liboso baloba kitoko epa bakilia bino nde mutu bozo sala yango pe na bosa ni tila pesi mama nanga maziku sara yokuto oza leki na bango yokuto oza leki na bango so balingi bayeba vérité baya kotuna yo napesi mama nanga mwindu bambote bele nabosani te napesi yaya na joie kabelo bambote bele Jean Kimolato nayebisaki comme te loi na piake ekoti kwanza ekomi passe zonga kisasa kuna na ngola eloko eza kuna te napesi ya nanga yaya na la joie kabelo bambote bele babizwe bele batravailleur tout coopéra bambote bele pe nabosa te travailler nanga chauffeur nanga aimé na pesi bambote bele na linga yo fond ndoko kumba mutu kwa kitoko alors le fombo Assou. Ok, merci d'abord à mon patron Gabi Chabani, respect patron Nangolé Sikoza Bambote Komelayo, et merci à mon DG Gilbert Biladi, mon diplôme Jésus Beledou, rédaction Mobimba Congo Web, régime Mobimba Congo Web, Gelor le Fombo de tous les temps, Gelor le Fombo na image na montage, Oumela, Maman Maziko Bambote Nayo, Maman Céline, moi si Maître Dora Bambote, Jarre Kimolato, Batinoso Bazui, Charlène Mbote Nayo, Esther Kabelo, Oumela, Santa Motombele. On va se retrouver la fois prochaine pour un autre numéro, mais merci aussi au phénomène Sobé, Ouazala qui dispo, Andime Kozanabiso na plateau, Maman la joie, merci également à vous, au Limbisi et Bafan Bayoki, message de Komeli Bango. Rendez-vous là par Limbisate. Bon, d'accord, va bien au Limbisate. Rendez-vous la fois prochaine pour un autre numéro. Au revoir et bye. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.